qui c'est Leonardo, c'est le Lobaki. Va. Na ko défendre papa Hervé sans citer le nom de Fan. Je sais. Yo, ya mona Lobaki ke ndeko. Ko se nga na ngo eloko moko te. Parce que na pané na yo te. Soko za modérateur garder ki bomodo na yo, soko mono ko ba na lobby ma benini zela. Dans la matière wa pona yo te na matière na sina pesa na zo respecter yo ndeko. OK. Na lobby na yebi ko ça. On s'en fout même si tu me respectes pas. Qu'est-ce que je vais gagner avec toi? Malende. OK na ndeko. Oza na ben compréhension boy pourquoi na yebi si ndeko na ngai. Respecter par rapport à quoi? Quand tu me manques de respect après tu dis que non, on a respecté des langages. Est-ce que mutu soka lobi ke okosi olobi nini olobani oyo kinga bien makam na lobi va ali batabo vraiment bande ko nango ko chai pe libosa que défendre papa Hervé. Oui, non défendre papa Hervé. Très bien. Net na nyonso bo banana ko loba mama ke yo mona donc to so kayo azoti nanga banda loba makama yo zoti nanga banda loba makama faire teki. Yo mani ko tawa kabla bola na batanga de lobela mama fere yo we sanga ke lobela mama fere compréhension ngwe nini ndeko nanga le 26 yo bandi alo lobela mama fere yo zo tindanga toi tu me connais eso nga sana ozala soki nani pa nango za eloko te na yo be pa nango za eloko te pa nanga pe oza mpina c'est tout. Alors oza tono densité mon problème nini ndeko nanga na mutu wana na problème na yo. OK na ko invertir ça pour la dernière fois so mon na panier so to kuta na panier en tout cas mon frère donc ça to yeba d'abord to yeba na nous ko yeba na sima na ngatu nini na yeba na sima na yo mais siko comment yo faut diembela ngaka ngana odiembela na na sima no ngam na lekio na ba abonné na ko yeba na sima na yo okoleka ngana abonné siko ba sepela na na sala combo ngana yaka mbongo ya musique na ko yeba na sima na yo nga saka promotion ozoluka ne mutu bosala ba ranking na ye po yeba na c'est malade ou quoi tala ozofinga na ofinga na ngayo te vous avez ventilé comme si on a ventilé au moins ba live ya mo omina biso okima po anini kokuta net na bato aboye okima kapona ngai te okima ka ndepo za no mayele te mon frère na niveau mayele na ebi niveau na yo te moni mutu aba mutaza mayele te mais yo combien de faux finga zoba ozoka pa ngati ka fingo zoba te ngati ka fingo zoba te man yo penja ko leka mutaza imbécile za zoba te mais pourquoi zo finga mutu imbécile ntako yebi mutu wana te bon yo zo benga zoba pourquoi yebi ngate ngana yebi so bo kimaka ba live o ya ba net po ozande mayele te kasi ona yebi siyo ko kima live o ya ba net pona okutana ba venturier lokola bino est-ce que ngana sala ka dibana yo kana yebisa yo kasi leo na tombe na yo te pona nini faut tomber pa na ngai ya na tombe pa no bukato na matina yo mutaliboso atakenga o eza des informations ya papira mazani tailanga makambo ezoleka ya papira mazani mon frère ce que vous avez problème soit atindi yo parce que je connais très bien nga na Afrique na yebi bato batindaka bango bayaka ayebi olena lobi ya makambo nanga oye obandi kwa ngana yebisaki yo ndeko nanga omati lobela feregola yo ozokota na fali yango nde oyinelinga yango wana kadika mona biso lobela wana argument na yo ya ko se défendre eza argument te eza idée yo kyo tindanga lobela feregola mais pozo kende na côté ndeko na ngai